okota nde to viré ce que to banzo ya tunnel elandi pona to koma sikoyo na parcelle place biso zalaka nde sikoyo tomoni bato mo batelemi likolo badal donc espace yango je ne pense pas eza 2 mètres je pense eza ba 1 mètre et demi batelemi moko atelemi na gauche moko atelemi na droite moko kuta azalaki mwa mosika aye avancé atelemi na droite donc heure nini ba 23 heures biso olongwa kuna ba 22 heures je pense ba 30 nde tokomi wana baklaxonne eti pipipipi po alongwa na nzela alongwa na nzela te après copine ya mwana nga akiti auti akosala fausse couche mikolo aza awa donc je pense banda sali fausse couche ekozala ba 1 mois et demi na ekomi ata 2 mois te akiti abi papa bazoloba na yo olongwa na nzela otelemi ka atisiko abi na ye akanga monoko na o mama mona me bazoloba na yo oza mokolo babandi badeba bango mibale biso toaka na kati après Karine Poutou akiti ye aza awa akiti abi me papa bazolo asisi kukoloba te pou atindiki ye ake kokweya pembe na caniveau nga na ye kokita nayebi so diable en personne atelema ye wana nga na ye kokita nayebisa na bi papa ata yo moko bato mibale bakiti bayebi so longwa ozolongwa te camarade ne kutumba mama eza nini yango boleka so boleka toleka na espace nini nzela eza mokie bon mama mwana copine ya mwana nga te bongo soki batuti bino abi so bolingi botuta biso topumbwe bopumbwe bokomi ba superman to bokomi nani bopumbwe nde problème ebandi wana elengi naloba ne lisusu mo nanga longwa kuna kanga monoko na yo ope baye bande kwa bana ya bagarso ango baza bagarso te baza bapapa mwana 1971 mokolo makasi nde alobi ke nini yango bandeko na ye baye wana bandeko ne baye balingi batyama makele biso tobinama avant botya makele botuna likambo ebandaki ndenge nini mbala moko nde bafia na batuni to explike bango bamoni ke ndeko na bango ana tort nde tika ye tozosiplie atika ye na polo ye abia otika te mpe kuna abia otika te bango mbali bakena bon police ekabola biso moni nde babandi kokende ti bake contre mur tobandi kopekisa bango toloba na oyo mabe ti koloba tozoloba bongo ale copine na ye bana na bango mpe bautaki na ndako na balocataire basangani na bana aveni oyo elandi bana Bukavu bayala babandi bango baatake copine na ye bitumba tobandi kolongola baperike tobandi kolongola basaki nga kutu nakangi copine na simbisi saki nanga na telefone yazwi yanga simbisi mosusu niesi nanga ale bitumba na biso osimba koto osimba nani nga siko na bande ko protéger mingi oya mobali ye na yabi mais so bongo seki na kyobenga ka ba policier pour na comprendre te nde ye muta kenda benga ba policier biso totikali wana kita na ndenge batomboli ye sikolo ka bakoma ye batomboli mwana misu basimi maboko misu basimi makolo ali bakene siko po babuake na terrasse ya evoluko wana ndesko akole bango akangi bango na bilamba popo babundani bamundani baye kozonga lisusu na katikati avenir bazongi na katikati avenir wana ya bitumba bazobete bazotyaka mutu na se namoni non nde na yo yebise bima na kati ya polo ala te bamarke bapolo ezalaka bacol mauti awa nese bima na kati ya polo mpo boye okosan sorti te siko bato ebele bakangi yo na bilamba nde aye kosala effort aye kobima na kati ya polo wana abimi na kati ya polo nde akimaki aye akoti mbama na lupango akoti na lupango ye garçon a petit frère ya moto aluku problème alandi eti na lupango après aye otelema liboso ya portail abimi na machette wana ezalaki nde bascotcha yango na bacarton nde alandi koluka fongola tema scotch ezalaki makasi portail mpe ezalaki ya kokanga ayoki sikoyo baagrese mwasi ne na ndenge libanda sa fausse couche baagrese bakangi ye bazoagrese petit frère ne kuta akangelaki porte ayoki voix ya copine baagrese nde ayokobima
era bimi akuti bakangi mwasi nango na nzoto boye nde ekobimi ayoko sa siko neti asala neti aokata lichete wana mama ebango bake bawelela siko lichete wana ole basimbi bango na se kote ezalaki protege basimbi yango likolo nde ekataki ye ekati ye akamoni azoki agangi kokita okita akangi ka lichete ekati esu na genou okomprendre mutu akati aza te ekati esu na genou na ndenge mwana baweleli lichete yango wana lichete ekomi na maboko ya grand frère no alukai problème nde grand frère na azwi lichete alingi siko abamba mwana yango ya 10 ans alingi siko abamba ye mwana azalaki libanda to bakoti ye mpe azalaki bimi libanda ye mutu akanga ye porte ya na ye abimi ye mpe aye ti alandi ye ti après siko ye alokoti lichete alalinga bamba siko leki na ye leki ya mwana nga mibale alinde mutu. Massivement sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup na baboni na biso nyonso bolingaka biso, bopesa biso confiance bozalaka na pona biso. Oyo bo s'abona, bo commentera, bo partagera nde to bisaka bino so ezamba liboso to mena vidéo au s'abonner, ou appuyer na cloche de notification et chaque fois belema kitoko bando kota au bando recevoir yango. Merci beaucoup à toi José de Londres depuis Suisse. Merci à maman Olga Moboko. Merci à maman Olga Moboko, maman sociale, maman Ayebara pour sa bana sa ke bana basenga. Merci beaucoup à toi coiffeuse nanga kitoko asala nga na bongande bozomo na ngai ndenge na bimi kitoko boeza grâce ya Dorcas Tumbu na kwa ya bambili wana salon DN, salon de coiffure mix DN chez Dorcas Tumbu. Donc sur wana ba osalo suki kitoko midel nyonso o nyonso golinga avec Dorcas oza vraiment l'assurance robima kitoko. Merci beaucoup à toi derrière la caméra. Dieu merci Mayemba, merci à Trésor Kalombo Trésor lukusa autrement dit TKL. Vraiment lelo nazana esenga ko yamba Mirma na chaîne na biso boyebi Mirma star mboka na biso star wa sala kombo apesa makambo azape parmi ba icône mboka na biso. Tonga koyamba ye pour te yebi que tant tozara na ye vraiment tozara à l'aise et puis expliquer eloko na eloko vraiment ba artiste mboka na biso baza vraiment na insécurité ya komona bato bazo pesa bango valeur na bango te bato lokwa ba minga baza bato ba sala pe na mboka na biso ya ebele tango mama malgré benga bango chaque fois te mais tango mama azo occasion ya ko benga bango déjà c'est que baza bato yo mama yebi bango donc baza bato fo baza na sécurité ba sécurisera bango et ndenge tomoni mama na biso nana takaza azopesa ba mapangu vraiment basala noki batongela ba artiste na biso ta moi cité moko boye o ezake baza na assurance et osala bien et comment on a tomona ki ndeko na biso Maman Ebso Olive Lembe, ndenga telema pour na ba artiste, et ça vraiment initiative moko ya bien et merci beaucoup à toi maman Olive Lembe na ozo sala pour na ba artiste na biso faut baza la valoriser. Faut bo valoriser bango parce que baza bato ba osala fierté ya mboka na biso. Faut to valoriser bango to pesa ba valeur na bango. Et tout le monde qui ndeko na biso Mirma mazaki menacé et pas ben censé moko bato ba bi valeur à batuté. Vraiment tozana Mirma na ye moko Mirma na plateau akomeka un peu ko expliquer marambo elekela ki asa muto tango moni atana njela bo faut pese ba respect belé parce que bazo représenter tango bo bimaka libanda bazo kende ko représenter Congo ba tombola ka bendela Congo. Donc baza bato fo baza na ba respect ben censé moko boete ba ko kutana na ba artiste mboka na biso mbala moko bandi menacer o bandi ko sala ba n'importe quoi. Non, faut avoir du respect quand même na bato bazo valoriser mboka bato bazo pesa biso pena valeur et ça la bien makasi. Merci beaucoup Dieu merci Mayemba derrière la caméra soko sala ngonde to sala vraiment tout ça jeune ami à la plateau. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé, c'est quoi ça va? Vraiment, santé, c'est quoi ça va? Nazana ye moko déjà na plateau Mirma to mona ki ba vidéo etamboli yo moko lobela ki yango pe yango na linga ki na ya vraiment na yo kango et pas na yo moko et puis bandeko ba rolanda biso ba meka pe na ko juger ba meka pe na ko lamusa bato basungaka ba meka ko sunga ba sela bino no moi cité moko boye boza la valoriser ba bi ke o eza cité ya ba artiste nde to mona ka bakinga kati ba bi ke cité mo ba pesi ngo kombo moko boye. Cité wana tant mutotanga de kombo wana amoni déjà que wana eza cité ba artiste vraiment na ebité mais quand on expliquer bandeko ba olanda biso boni non santé
Ouais, santé tout n'est déjà santé psycho ça va malgré nazaki na ba stress pour marambo il est kanaki vraiment na lobaki yango moi mukie na image vidéo on a salaki na kocha ki on a chaîne nga moko par rapport ya ndenge marambo e komela kinga ezala malamu mingi neti mama Olive déjà asunga kabiso na ba ane nyonso tokendaka kuna na bakinga kati tokendaka kozwa mpona ofete na bana to fete na famille lisusu na ba journée de la femme akanisaka biso toujours biso nyonso basi oyo baza ba femme artiste donc tokendaka kuna tokendaka kozwa quelque chose esalaka vraiment biso honneur esalaka mpe famille honneur et soki mpe lisusu mama Denise akobakisa parce que Nana Takaza aza kaka productrice oyo mosusu totournaka na esepelisa mpo na ye Nana Takaza aedaka biso makasi mpo toyeba na mpe visibilité ezala makasi neti nga vraiment so nabima na esepelisa nabima na esepelisa ye nde amonaki ke bastar ebele oyo nabimisaki na esepelisa oyo mosusu baza na baterrain te baza na bamoyen te ya kosomba boya nasali bino cité ya ba artiste boya kozwa ndambu enfin ke bolongwa na cité bozala côté na bino moko oyo bato bakopesa bino valeur oyo mosusu sécurité ezala makasi ozomona yango vraiment initiative ya Nana Takaza tosepela nango tosadera ebele ba artiste ebele baza kuna oyo basadera na initiative ya Nana Takaza donc du coup komona makambo oyo ekomelinga déjà na cité namoni ke Nana Takaza azaki na raison ya oyebisa biso tolongwa na cité tokende côté vraiment oyo ezalaka mingi ba artiste to batu oyo baza déjà na mbongo au place où vraiment insécurité ezala te voilà merci beaucoup et naibité ebandaki ndenge nini na makambo nyonso wana ekomela o naibité est-ce que ko bando ko expliquer biso pena to pesa autant o expliquer bandeko parce que yo moko lobelaki on mais olobaki on c'est comme si ozaki vraiment na po na yo te ozoloba lokwa mutu moko donc to sentaki déjà que ozaki bien te mais lelo vraiment la chaîne na biso mais quand on ko expliquer bandeko likambo nini ekomelaki yo insécurité nini oyo za na ngona minute oyo naibité mais quand on ko expliquer bandeko. Ouais, donc on a chaîne na solo là qui ont vraiment bien été parce que pe na ndalo banga moko faina lo bapemba on pour na zaki bien été et na expliquer bien awa et ngai nde na vivara boye po bato musu babenga nga pe neti muchopi abenga nga lobi ay singa bindenge biso tozoyoka osolisaka bata quartier te yango peut-être un mususu ba amenasaki yo bongo o mususu za orgueilleuse omoni ngai nazala orgueilleuse te naza vraiment humble naza nde charismatique donc naza nde charismatique et en plus na bomwana nanga nakoka ko affronter batu te nakoka ko approcher batu facilement ouais nazaka vraiment un peu retenu mama nanga yebi nazaka un peu retenu et msusu mwana nanga liboso azwanga mwana nanga mibale te mwana nanga mibale za balabala mwana nanga mibale za na balabala nga nazaka un peu retenu donc nga so na pesi yo mbote na côte nde tozabo lokwa to na des salons msusu mama pasaka na msusu journée mo mapeto mona na bisote nozanda mena na ndako omona pe omona pe journée mon malana nga ndako Karine yana banda yake oluka Mirma abeka kuna téléphone non te na chambre ozomona donc nazala bongo nazala nga un peu réservé eza ndenge nanga nako bima libanda bo mutu o msu no mona mutema nanga beti na pesi mbote na pesi mbote so ebeti nango pete na leki nanga donc eza na rakinière te naza na problème pe ya batu pete naza na bima kana kotaka na luka pe problème na mutu te mama na nga za wana nazai mwa muke so bayo pese rapport atuna batu bo tout mola ki ye atuna vraiment bo tout mola ki ye so ka bandimi abi a omoni ye so ka bundi seke bo tout moli ye so ka soigner seke bo tout moli donc nga tout mola mutu te na loba pe mingi te na force a ko loba nga na loba na théâtre donc na force a ko ba no mela cigarette ah oui donc na force a ko loba moi na nga pe ya mibali ya liboso wana pe a force a ko loba aloba mingi te ye kutu nga kutu na loba ko le kaisuye ozomanda nga mutakanda
poussé donc ezalaki koko na ye akufaki koko na ye akufaki ya mwana na ngai donc koko ya mwana na ngai akufa mwana na ngai liboso koko na ye akufaki ezalaki na yolo tobina tokende toke koassiste bango malgré papa na ye aza te azalaka na Europe nde tokumbami biso nyonso na bamama na baleki na bakamarade toke matanga tokomi na matanga mpe tofandi ti lokola mwana azala na moto ya 3 pine nayebisa na bi tolinga tolongwa kaka oyo ozwa biso moi nde nayebisaki ye ayebisi oke lokola baosala chauffeur mwa nde osala soki asisi na ye ozwa bino pa sisi aye kozwa biso nde pa azwi biso tobandi mpe koya nzela tobetela biso mpe masolo ser nanga petit ser nanga landanga tokiti ye na coin mpo ya azala na matonge yakei biso siko tobandi okota tobandi okota tokomi juste na virage ovire po kota sikoyo wafani ati na coin Bukavu okota nde tovire siko tobandi oya tunnel elandi po na tokoma sikoyo na parcelle place biso ozalaka nde sikoyo tomoni bato mo batelemi likolo badal donc espace yango je ne pense pas eza 2 mètres je pense eza ba 1 mètre et demi batelemi moko atelemi na gauche moko atelemi na droite moko kuta azalaki mwa mosika aye avancé atelemi na droite donc heure nini ba 23 heures biso olongwa kuna ba 22 heures je pense ba 30 nde tokomi wana baklaxonne eti pipipipi po alongwa na nzela alongwa na nzela te après copine ya mwana nga akiti auti kosala fausse couche mikolo aza awa donc je pense banda sali fausse couche koza ba 1 mois et demi na ekomata 2 mois te akiti abi papa bazoloba na yo olongwa na nzela otelemi ka atisiko abi na ye akanga munoko na o mama mona me bazoloba na yo za mokolo babandi badeba bango mibali biso toaka na kati après Karine Poutou akiti ye aza akiti abi me papa bazolo asisi ku koloba te pour atindiki ye ake kokwe apembe na caniveau nga na ye kokita nayebiso diable en personne atelema ye wana nga na ye kokita nayebisa na bi papa ata yo moko bato mibali bakiti bayebiso olongwa ozolongwa te camarade ne kutumba mama eza nini yango boleka so boleka toleka na espace nini nzela eza mokie bon mama mwana copine ya mwana nga te bongo soki batuti bino abi so bolingi botuta biso topumbwe bopumbwe bokomi ba superman to bokomi nani bopumbwe nde problème ebandi wana enengi naloba ne lisusu mwa nanga longwa kuna kanga munoko na yo nde mbala moko mwana nanga aye kokata moto aye kokita ekomi ti ya kolongola mama nanga na problème nini bazoloba noza mokolo kaka alobi ne bongo mbala moko akole akole aye pa kole pe aza mobali nde babandi kokola ne wana biso toye wana to intervenir balongwe na place bazaki totema na liboso kali kola badali wana na petit pont wango totelemi wana ope baye baye bande kwa bana ya bagarso wango baza bagarso te baza bapapa mwana 1971 mokolo makasi nde alobi ke nini yango bandeko na ye baye wana bandeko ne baye balingi batiama makele biso tobina avant botia makele botuna likambo ebandaki ndenge nini mbala moko nde bafia na batuni to expliquer bango bamoni ke ndeko na bango ana tort nde tika ye tozo supplier atika ye na polo ye abia otika te pe kuna abia otika te bango mbali bakena bon police ekabola biso moni nde babandi kokende ti bake contre mire tobandi kopekisa bango toloba na oyo mabe ti koloba tozoloba bongo ale copine na ye bana na bango mpe bautaki na ndako na balocataire basangani na bana vini oyo elandi bana Bukavu baye ala babandi bango baatake copine na ye bitumba tobandi kolongola baperike tobandi kolongola basaki nga kutu nakangi copine na simbisi saki nanga na telefone yazwi yanga simbisi mosusu niese nanga ale bitumba na biso osimba koto osimba nani nga siko na bande ko protéger mingi o mobali ye na yeba ke bato musu bazali ba protéger nde siko ndeko na ye alalaki
baye kobenga ye babi na ye ke yo vandi awa baobundisa ya papa wana ndeko na ye bayoyebisi yo vandi awa baobundisa ya nawo ye mpe mokolo ye so ipare 73 ayobundisa mwana 97 ayobundisa mwana aye mbangu ti wana ale donc atunaki te mbama likofi mwana wakuta azwa ovimba na litoya likofi tuni papa makambo nini nakoyembala moko obeti mutu mbata obeti mutu likofi boye mbalama ekanga nalo baboye nga mpe abeti nga likofi awa likofi na munoko likofi lengi naloba boye mama na ngai ye nayaki na bapeti na ye babandi sikoyo kobeta donc baotuna te nana make vie ai babeti nana make komone shora nana make shora na biso batondi nayebi bango te namona bango ka jour wana donc bamenace bino en désordre la bandi kolela bakomi siko ebele garçon moko tosolola na ye bien avant na feza na venir landi mpona mwana ke mingi na venir landi na Bukavu na coin namonaki wana balox nde namoni kuna sepeli na bine balox yaka to kabola bango nde balox yo kokota po anini babisko yako kokabola te ye fa beta mwana ngai yabi mais so bongo se kena ki obengaka bapolisier mpo na comprendre te nde ye moto akenda obenga bapolisier biso totikali wana kita na ndenge batomboli ye sikoyo loka bakoma batomboli mwana misu basimi maboko misu basimi makolo ali bakene siko mpo babwake na terase ya evoloko wana nde siko akole bango akangi bango na bilamba pupu babundani baye kozonga lisusu na katikati ya avenir bazongi na katikati ya avenir wana ya bitumba bazobete bazotyaka mutu na se namoni non nde na yo se bima na kati ya polo ala te bamarke bapolo ezalaka bacol mauti ya se bima na kati ya polo mpo boye okosan sorti te siko bato ebele bakangi yo na bilamba nde aye kosala effort aye kobima na kati ya polo wana abimi na kati ya polo nde akimaki aye akoti mbama na lupango akoti na lupango ye garçon a petit frère ya moto aluku problème alandi eti na lupango après aye otelema libusa portail yesko na kanda wana abimi mama na machette ya libala ya petite sœur na ngai abimi na machette wana ezaki nde ba scotch yango na ba carton nda ndi ko luka fongola tema scotch ezaki makasi portail pezaki okanga ayoki sko ba agresser moi sine ndenga libanda mtaucho sa fausse couche ba agresser ba kangi ye bazo agresser petit frère ne kuta kangela ki portail ayoki voya ya copine ba agresser nda yoko bima abimi akuti bakangi mwasi nango na nzoto boye nde ayekobimi ayeko sa siko neti aokata lichete wana mama ebango bake bawelela siko lichete wana ole basimi bango na se kote ezalaki protege basimi yango likolo nde kataki ye ekati akamoni azoki agangi okita akangi ka lichete ekati lisu na genou okomprendre mutu akati aza te ekati esu na genou na ndenge mwana baweleli lichete yango wana lichete ekomi na maboko ya grand frère no aluka ye problème nde grand frère na azwi lichete alingi siko abamba mwana yango ya 10 ans alingi siko abamba ye mwana azalaki libanda to bakoti ye mpe azalaki libanda abimi libanda ye mutu akanga ye porte yana ye abimi ye mpe ayeti alandi yeti après siko ye alokoti lichete alalinga bamba siko leki na ye leki ya mwana nga mibale alende mutu mona yebi pete nzambe kanda asala mutu moko azwi atindiki mwana nga azongisi neti na kati lichete erate ye après atindiki ale balingi balanda siko yaya nga na uti kuna na nde kolandela polo na ye wana oyo bakangaki baboya kopesa nga siko na ozonga na kaka abimisi lichete biso ka lichete nga mona binta kuna biso na lichete siko nga na ide kutu ya makamba mariage wani elungu lichete na mona kamba moko mwana azoya siko mbangu ba Hollande siko akota tunnel alinga s'en sortir te nde na ekozwa ye na kangie kamba mona buaki esko na lopanga diagonal eza coin a nde na koti na koti boko bimisa ele lo biso fete oboma ye
boko bib babandiko selika wana biso lokola tozoki préparé oh biso lokola tozoki yako bimate boko bandiko beta porte wana ndundundundundu la bango pa boyi ko fongola bango pe bakangi la police et la police et lundi bango kangi bango monique bazoki nde babila bango te mutazoki si bango azakuna de la police banjo beta porte et police banjo beta porte moko na bango abi d'ailleurs le quoi moto wana etikali libanda to tumbango de la police et qu'est-ce que et sécuriser moto baye bakoti na lopango nde bato wana pe babi a sauté déjà miracle batali ba contrôler ba monique mutazate nde baye obima babi to kende na moto nde to kende na moto tina la police poto samba na bango nde baso kisko o wana zokaki o te bapesa bambongo bakende batonga biso to bito pesa mbongo ti bakendaki na ye bango moko ozomona bake bango moto yoko kende ti la police ebi non il faut eyoka moko na moko apesa bargument na ye ndenge ebandaki ndenge mpe na sambi na place ya mwana na lobi ndenge ezalaki na expliquer ndenge ezalaki bango mpe balobi ye pa lobi loka azalaki zwanda azali na quit loka mpe azalaki na quit alobi nde ezalaki me abeti nyonso te nde baagresaki ndenge abengai bato nde wana sotango abikaka ke non totelemaki mabe bango babi baleka biso toboyi aexplike na ye mpe bien ndenge nyonso eleka nde wana babi na non lobi bozonga wana 3 heures lobi bozonga comme ça boya lisusu donc de 21h à 3h de 23h à 3h de 23h ne biso na oloba nzamba pambola moto akenda obenga la police po soki ay la police yaki te nayebi te so na nga nazala na bana na ngai non nazalaki agressé ya makasi omona na mama na nga na bakamarade tozali nemo Karim Putu na baleki na nga na baniese na nga nyonso babandaki kobeta biso etoke na la police ba oyo batikalaki baatake bango ti balandi bango ti na kati ya ndako mwana msu ya mwana ya petit sœur na nga lala na se a bosani ye baye kozwa ede aba mabange koti ba maboke koti asoko te nyonso ningo mona ni babuki na poignée awa ya porte baye komi kangema bakaba msu bakangama ye kuna na kadena ba msu baki okota kuna ndako msu ya fi wana za na suka wana ne biso ba agresser biso ya makasi lokwa bakana biso oh ils ont comment préparer do ba préparer ki yango c'est ça yango pe to lo bato bi vraiment il fait ça ba préparer ki eloko yo un mususu bato bande ko betela bango masolo nde biso to vivaka po e comme ba obeta masolo ba lo baki d'ailleurs kutu ba matiste libino ndaku mama timino ndaku bobima ba pesimino déjà préavis ba ebindeni ki ba matiste libiso ndaku c'est que batalupango ba betaka vie na libanda ozomona donc vraiment esali soni na pasi komona ke wana kati ya quartier nga tourna un mot na ngamba en face un mot en diagonale un mot à côté ici na tourna mais omona ke nga na problème bato te na pesa bato mbote so bato nyonso bato babandanga pe yana bato musu neti balox wana na bia ko kabola ata na leki na tielongo na se abelanga star ya ndeni ko oza bien ozomona nayebi yo bato o wana bayaki kobundisa ngana nayebi bango te sikoyo toswana bino wapi tobebana wapi obokanela mwana nga mwasi na yaki apo ya osenga pardon po toki ofuta facture mwasi na ya lobi ke o bamonaka nde mwana kotaka nde mwana abimaka bamona asolisaka bango te yango bayokaki kanda eske eza na sens siko nde mwana akotaka nde mwana bolingi akota na clique na bino clique na bino so eza ya mabe clique na bino so eza ya mabe bobebiselanga mwana c'est ça eza na sens te vraiment yango moni nalelaki par rapport ke toza baartiste efe toza na sécurité na ndenge totravaille mpo na mboka nyonso tozosala mosala image ya mboka mpo toza baartiste congolais voilà vraiment ça fait très mal ya koyoka vraiment histoire oyo comment moto azalaka na kati ya lopango bamatiseli ye ndako mpo abima batalibanda bayebi epuis bato basololaka na ye te bayebi yango ndenge nini seke masolo na yo ebetamaka libanda na quartier nde bato wana balingela yo baloba moko okwea na poule na bango bakosala action mpo oyo eza vraiment coup moko préparé mpo mona de 23h à 3h
ba papa mikolo bongo ko menacer mwana wa muki aza mwana na bino mwana na bango parce que papa na yaza moi 1977 yebisanga donc il est vraiment obenga bango ba papa kulutu ba papa kulutu na ye ba bundi na papa kulutu na ye mwana bundi na papa kulutu na ye et a na sens vraiment ba artiste mboka na biso ba konza mboka na biso ba artiste ba otombola bende la mboka bazo représenter Congo de part et d'autre baza bato faut sécuriser bango vraiment nana takaza merci na initiative na yo silisa kuna noki po ba artiste na biso baza na sécurité po to zana na posa na bango baza no ya ebele ya kusala na mboka bango pe ba contribuer pour na mboka vraiment bo si c'est la bango ba kende parce que koyoka déjà boye star na bino star na biso aza na insécurité makasi y compris na bana na famille na ye donc aza mutu moko akolongwa pe na quartier oyo po jour mususu olala la muki boye ba ko sala mabe pa bato kutu ya yebité vraiment ça fait très mal. Merci beaucoup à toi Myrma toujours continuer et to ndenge makambo ekei ezongi je crois que oza na réseaux sociaux aza pe ndeko na yo ya musala moko. Comment na niveau tobenga ye mbanda to nani mbanda na ye mbanda na ye rit to embo mbanda na ye oyo aza na libanda mboka toujours kazo sa ba live ebele tebite wana dépression esali ye to nini po ya lobi ya boyani na mobile na ete soka abia zongela ye akondima aza na problème te alingi mobile na ye soka abia zongela ye akondima po soki te toyoka na live bande kone moko ba ebisi ye bandeko peka bapesa mibali mikanda na poto nde bayebisie apo asala lettre akende ngula po mukande ezaka ya 2 ans donc akende asala lettre babenga bo baki kosamba abotola ye mukanda wana batala soki akosuka ndenge nini ye aza na motema malobi aza mobali na ye papa mwana na ye soki abia zongela ye akondima malgré bali coquette po na yo ko jija ndenge nini. Bon, pour nangai nande na ebeli basi mwasi aluka lokumu omoni ezandeni eza coquette basaki na beauté na kala basaki na beauté na kala et bango ba ekolingana sima coquette emsu ya yeba kité mais basali 7 ans coquette 10 ans et 7 ans ya on a lobi ya yeba kité emsu yeba histoire à coquette te yo yeba na sima sikoyo yo emsu kanisa yo za titulaire non si qu'on attend ou apprendre mobile morobo azana mwasi morobo na kin et comité na niveau oyo basi basali donc nyonso mariage coutumier civil religieux oza sous na posa ozonga na mutabongo ndeni et simba te parce que okomi lokwa likangu et ya beza mobile te ya sous mobile nete omoni ma chérie soki na mobile abali yo te moni nde na bala coquette te akoka beta emsu tolo ke mobile na nga tozaki nenda kumoko mais neti na minute oyo akomi mobile ya coquette légalement donc ça suna droit lo ba iluka lobi ti akolo babongo te simba te nga na on peut se conseil pour na continuer on peut se conseil toza basi déception ya kakaka déception yaka parce que mibali baza drôle mobali mususu omona penda azoyebiso ke yo penda nde oza abupi apenda mwasa suka ya vinanga mais omona yaka détourner akena ye alingi mwasi morobo omoni mibali baza na bango kwa bana mike mibali batondaka te siko na ntango likamba bongo ekomi olie ya loba mingi nga so ye mais na kimi na réseaux sociaux mais na kimi na réseaux sociaux na vandi na na ndaku na luki na raisonner na réfléchir na ko bandela vie na ngandeni po non na ebisio eza impossible ya réflexion na wana na réflexion na wana moi si openda ya niveau ako réfléchir bongoti que malgré mobala bali mazaka ya ngate aza ya yo souste po déjà légalement commis ya coquette donc ye komisko ye na niveau na ye wane komisko aluka mobali na ye abandela azero ko bandela zero ezaka na lisumu te ata na bible baloba soko okwei telema donc soko okwei telema continue nzela na yo na sima kuna so okweyaki ya msu na wafanya opupoli nzela komi na bukavu baoyeba te ke ucho okweya na wafanya baoyeba te donc c'est ça la vie nga conseil na ko pese ya mwana mais alongwa na makanisi na yeke aza mobali na mobali soki ya bango mibale to aza mobali na ye coquette ndazu na minute oyo asa ko mobala coquette akomi mobala coquette mais bino ba comédie bozo finga e mingi ya bina ba comédie musukudu ya yebi atalaka bango te mais ba finga e na bato okutu oyo ya kabela akabela ba mbongo atindela bilamba ba parvenir ko finga e banda okabela pe ba artiste mbongo
Bon, on a évité si on a camarade, naza comédienne, mais na pas sous camarade à coquette. Mais naza na 4-4. Na 4-4 pourquoi? Parce que yépé rit aza moisi le kolangai na situation ya boye vraiment na opesa yo conseil ka ndeko nanga vraiment bande la vie à zéro. Bande la vie à zéro et on li kamba soni te appeli kamba ya retardé bato musu na ba biso pe beto botana ba mibali oyo mususu bo continuer na bango te bo continuer na bango te akoma pe na mutu musu bosa na pe etra mobali na zobeta lisolo ko kwa mwana nga kufi mobali wana azama mibali oyo ezara mususu na bo mwana na bo mwana komaki na zemi esimbi na ngote a voyager na epe azo sa vie na ekuna nga pe na sa vie na nga mais na mwana za na katikati oui na tango mwana za na katikati lisolo ezala kaka totika lokwa famille ozomona donc ayokani mutema parce que bana bazara bénédiction. Et en plus, moi, on a maboko na yo. Donc, vraiment, le ngola maramboana, coquette ça bali déjà na beauté, effacer beauté. Lo rosko eza non difficile, eza parce que waka na beauté na mutu. Il faut le ngola pena beauté na mutu. Au moins, on normal. Alors quoi, mi bali nyonso okoyeko linga pe mobali musu. Donc, eza lokwa niki menga zaka na fali na mutu ke fali azaka ya nana. Oui, il faut le ngola ko effacer penda effacer les tableaux au continuer vie. Donc voilà. Continuer vie conseil ni okopé ça na bande ko basi opé ba otala biso na acte ndeko na biso rite a salaki to zonga non ni bandeli ya mobali na ya za na prison papa bana na ye ba botani 4 bana mobali na prison yo okabwani na mobali po ozvanda na beauté image et puis oyene kaka na ndako ozaki na mobali na wana na ebité conseil ni okopé ça basi ya bon et ba retomber a boye comédie. Ouais donc yango pe bato mususu ba na raison bazolo bakeza karma mtekangi moko ya bongo omoni ndeko nga conseil na ko pesa eza par rapport yani par rapport toyebi nanu te elo oni ne salaki que atikambali na prison pour aya olinga beauté wana nde toyebi te donc question na eza wana elo oni ne salaki ke po ye moko asa na ba raison oyo il faut lobake ngaso na boya mobali na prison parce que asalaki boya yango mona tikaki na bana na luka ba na msuto tout soit to bala na kite na moni ke msusu bakangaki uswati moyibi abomaki mutu babilo mo abongo esalaki non na longwana nga na situation wana na koma na na beauté mais sikoyo olongwe sikoyo boyi mobala wana bozaki kana ndaku wana ekomi ke lingo changer mobali il faut olongwa wana il faut longwana po olongola image wana po mobali abimi na prison aye so yo kuto kana ndaku wana na beauté sikoyo yebisanga sikoyo ye moko beauté alobani alobaki waza mwasi yo vanda na ete po ngape mkomsu bakoka ngape na prison altika ngape akesu na mobali musu mibali bazala bongo so sali ndeko ne musu mobali mabe yepe place vanda banjo linga bulu moi so ndeka asali muninga boye ngapelo bako sa ngaboya tika na banda na yebela nanga na luka mwasi nanga musu ova na mutu me mutu obulele pe erreur musu biso basi to sala na ndenge ke mobali ndenge na yebeli beauté asalaka omona su beauté asalaka mais yo olingo zo 100% ya ba dépense nyonso ya beauté yo sala ngo non il faut tika pe mobali pe ayeba nde basombela ko pe kosombelo pe lipa mobali pe ayeba ke na ke boutique na saleli nene nani mwasi na ngai ba chaya boye sala bien de bango mo babenga ngo ba course okepe course mobali pa ke course pona yo asaleli yo ba course ya apesio esala pe bien honneur mais soto bito sala aka nyonso pona mobali nzamba linga bongo te parce que nzamba linga te basunga na bible kuta bimo sa vanda mobali ki rolo oui nzamba linga basunga te nzambe pa linga te loko o ya sali boye to mona ngo boye yo sala ngo sens inverse sala ngo na le contraire ayoka akanda na ebite nde nzamba fonctionnaka o mona msusu yo o mona ngo non aider o sunge te nzamba linga basunga ete tika mobali ndenge nzamba koma l'homme mangera à la sueur de son front aloba na mibali aloba na biso basité biso peut na punition na biso otobotaka na pasi biso tobotaka na pasi to comment ça on le quoi tolinga parité le quoi tolinga parité amone comme to comment ça là l'homme mangera la sueur de son front baloba na mibali baloba na basité biso ezaka to ke kobota nde na pasi soki pe yo luki olongola pasi wana moni baso baluka kolongola pasi wana moi bio basaleli ngaki bakisi mwa bokoko pona yo capacité conséquence ezala yoki basana babelaka na après kobota babelaka
donc nzamba loba et salama bongo yo ko longola ngote tika mobala nyoko maki olukelo lipako et ça la bien nzamba osepela nango nzamba opambola bino mais so to sunga mibali ngo estimba nango te to tika la biso uswat so mobali nde azangi so ba oloba poza camarade coquette yango zo loba bon te non pesa ba ki pe coquette nda osala bon est-ce ko pese pe conseil non coquette ayebi na pesa coquette ayisanga mi mafongo l'église coquette ayebisanga mi mafongo l'église po nazulaka ba vision oyo ekomaka nga na prophétesse mais ce que ntango ozulaka ba vision oyo ekomaka bandeko ebele baosala ba live baosala bémission babi coquette akomisi libala ndeti ya tembe kosala ba video bavai na mobali video bapesa na bise video balakisaka baalliance video yango ezosala moninga batension nayebi te yo koloba nini donc eza libala tembe to nde mpo bino bakamara nde boomona te libala tembe te omoni bakroni mama banyokola biso bakroni mama banyokola biso omoni yango oyo boyotya na miniature te batyanga na miniature te bayebi bango moko bakroni mama banyokola biso pourquoi parce que oyebi événement oyo euti ekoleka ya coquette azalaki bien te azalaki humilié bato balobai n'importe quoi mpo na ye e aluki mwa apema makambo ya bote eye sikoyo lokola azwi mutu oyo alingi na ndenge oyo ye azali na ndenge oyo bino bolobaki mutu moko boye alingi eka bongo yebisanga il faut nalakisa bato ke omoni mobali oyo alingi nga kaka nde nazaleli omoni mobali oyo ayebi ke nga nde naza na nga boye na infant te mais alingi nga kaka bongo omoni mobali oyo ayebi ke nga nde naza boye nabota déjà mais alingi nga kaka boye ahonore nga eza mabe te et libala babi que les mariages soient honorés par tous to boye yango poni biso mpe tosepela nango ti moninga bali sepela tokango motema likunia te pour les paniers circulent encore les tour à coquette lobi kune commence autour soki ya nani ya na bali non te ya Fatou Kayembe lobi kune comme tour à Mirma lobi kune comme tour à Karim Poutou lobi kune Kari Yamado place ba fingi la rabino pesca bo nzamba otombola mino na passage obligé na ebisi yo to mesana nango mama seka lobi abi to mesana ba matapso la miniature nyonso lobi ya pe mimika bongo mama seka pa ko ya lisusu to lembate. Vraiment, merci beaucoup. Donc, comme je suis d'accord, chité, n'a évité. Message de nous lancer la bande de la biso. Ouais, bande de nyonso bota la biso vraiment artiste baza en danger. Et comme là qui peut Marie-Jeanne peut na baza qui agressé place à uta qui wana ebinde quartier on a bosani oui. Marie-Jeanne kutu ba côté là qui pena nda kubayiba qui na campus na ma campagne ba côté là qui pena ba yiba qui pena na ba biloko. Comme là vraiment peut donc bino bwana insécurité. Toza vraiment Marie-Jeanne peut kuna na nini ya nana takaza zali. Donc kendeka kuna po toko ko sa eloko monte donc on en a marre malembe tozo amso ba million te batumso ba kantande ba kende pa mon livre wana bazo ba million tozo aka o mama pesa biso yango to bunda na malembe to s'en sorti donc voilà vraiment tout le monde qui m'a bakabelo leki awa na ebité pesa bon comme conseil mo vite fait ya kabelo keni po babi bakaboli ezaki dekan batasila nde batindi Olga Kabelo asimbisa bata belle vie touche na ebité ozara na ngambu nini tenga za na ba couple na famille bota tenga na za partout na za na ba couple na za na famille bota ba on nyonso bat na ngai donc na muto côté la te pe batu o ba la te ba Kabelo wana nyonso na ba piringa donc ce qu'on a lo bana ba on ni na te ba mi ya Kabelo ata yo moko vraiment neti mutu lokola Mimi ayiba Kabelo posa na woni mutu lokola Marie-Jeanne ayiba Kabelo posa na woni mutu lokola Bijou la reine mutu lokola princesse ngakuna mona princesse kutu na télévision na la Sakarine ta princesse na télévision na biso njora na suka sa publicité siko yebisanga ba artiste on a habité beaucoup comme ça ba manyuka ba comme ça ba savant mo comme ça to aussi là vraiment dans bo que la biso mawa to bunda na moni
eza na ba mibali misusu ayoki ba bengi tim comme subo aussi sabiso aussi là mais tout le monde a bino boza ba artiste mboka na biso boa ba star mutu so alinga ya apesa o produit na ye o sele publicité faut pas solo la nan boyokani mais comment na toza choper au mona ba artiste ba mati na podium pona ko sala ba publicité na suka na ba bisi bango to ko benga bino yango nde sikoyo nde problème omoni problème wana ezalaka mingi netika nde tosalaka bagag mosusu soki ezalaki nani kabelo nani Olga soki neti Olga soki asolola mosuka na Mimi vous comprenez Mimi ndalinga sola na ba soki Olga asolaki na Mimi yaza neti na contrat ka na Mimi donc asoli na Mimi mosusu bukelanga 5 filles soit 5 comédiennes moko boye bosala publicité bo défiler na bango comme ça so na suka na pesa bino quelque chose soit na sola na yo so na bango siko erreur yango wana Mimi siko yonde il fallait asola na ba camarades na ye il fallait siko ba camarades na ye bazala ezala contrat moko déterminé ba yebisa ye ke non emsu Mimi aisa so to sali to ba pesa so ba $100 parce que ba koma contrat ba koma ngo fait ezala écrit ezala verbalement te ka to yokani ne to yokani boy parce que bino bo penser nde mususu ye pe emsu a penser nde mususu ozomona so siko emsusu Mimi emsu aisa ba on kende so to défiler bon emsu to ba 500 to zo ba 200 et que emsu Olga aisa ba bon te moni yango sko nde e bote incompréhension donc ba kabelo na suka na ba botoli ba wango contrat ezaki déterminé te il fallait ezala bien déterminé et baninga mbala moko mususu kutezaka avant ba ngo ba mata sur scène il fallait bazwa na compte bazu quelque chose ba mati po ezaki lo mo ya ba minute ya mukie ezali lo mo il fallait kutu mususu ba sila na pena ba pesi ba mbongo nyonso uso ba pesi bango à compte po mususu mutu musa ko ya te après so bo sili sinde ba sili libre ba soldele bino mbongo donc ngapo na nga na moni artiste akole kaka bongo te mususu azaki na confiance ya mutu oyo ba yebani na Olga mususu mutu moko nde na yokaye na émission mo Olga lo bake nga déjà to traiter na Mimi donc c'est à dire que Mimi nde mutayaki na et voilà. Vraiment conseil européen ça va prochainement va s'assurer le rabon. Ouais, prochainement au moni biso ba artiste il faut to soigner image na biso bandeko ba artiste comédien il faut to soigner image na biso po batu ebele so bakika lisolo ya artiste ba ya kambangu po to bazwa ouais bazwa matière ba ko tambongo mais biso sikonde to za sali donc po to za la vraiment salute vraiment bandeko na ngabo to sungana so likamboza emsu biso pe tozwa ba contrat mususu ya ba film ya ba gag eza to solo li déjà na yebike na minute on ndeko boy azwaka boy ndeko boy azwaka boy eto sisi na si to sisi ka tournage na pesi bango po emsu producteur wana ayebi bango te ayebi nga donc nga pe fena libérer bango bien po sango nange ke mabete voilà vraiment merci beaucoup to comme na suka émission na biso merci na bandeko nyonso balanda ki biso bambote na banani ouais na pesi mbote na nga na manager na nga Banque Mondiale exemple à suivre motema ya vrai chéri maman na Paris Love na Primrose na pesi mbote na Givenchy to ya toujours azala na bureau ya la Canon na pesi mbote na Rodriguez au na Mobutu na bango motema ya mama Bobila Dawa na pesi mbote na banyoso bolinganga Augustin Kabala Arthur de Barcelone Christian Bakotesa na pesi mbote na Christian lisusu Christian Mulenda le Terminator na pesi mbote na Dira Makaya na pesi mbote na banyoso bolinganga Mirma alela bino ya trop ya dégâts. Merci beaucoup Mirma Nathan opesi biso merci na babone na biso nyonso bolingaka biso o bosabona na ebisaka bino so ezamba ali boso tombe na vidéo o s'abonner ou appuyer na cloche de notification et chaque fois belema na biso bando kota o bando recevoir yango merci beaucoup à maman Olga Moboko et maman ayebaka posa bana seke bana basenga maman sociale merci beaucoup à Trésor Kalombo Trésor Lukusa autrement dit TKS joyeux anniversaire à Junior Mungondi joyeux anniversaire à toi une année de plus ça s'est fait merci beaucoup nzamba zo batela nzamba bakseli ombula moko likolo ya mbula moko
moko donc likolo ya bambula mosusu donc nzambe na biso apesa osalisa intelligence mayele amema openza mosika asalelo makambo oyo papa na mama na basala te donc ozara mutu mokila te donc merci beaucoup so bomoni nga nazongenga boye eza grâce ya Dorcas Nchumbu salon de coiffure mix DN na kwa ya bambili wana soko ye wana omona Dorcas Nchumbu aza wana mwana mwasi ayebi ko coiffer asala Midèle nyonso. Merci beaucoup à toi derrière la caméra. Dieu merci Maemba. Merci beaucoup à notre coach. Merci beaucoup à notre coach. José de Londres. Ah, merci beaucoup. Grâce à la Suisse, vraiment, merci beaucoup à toi, José de Londres, depuis Suisse. Merci beaucoup à tout le monde. Bandeko Bolingarabiso, Biso Petolingarabino et Gypsy Bébé Coach, te salue aussi. Merci beaucoup à Gianni Genero Kabunda. On se retrouve au prochain numéro.